nzambe na biso ya liboso topesi merci na ndenge bobateli biso uta toyaki ti tokomi lelo na 3e journée mpona kosilisa programme ya fete na biso ya mbotama ya mwana ya nzambe. Mingi bazalaki na bango mpe na posa ya koya me mikakatano na badifficulté oyo tozali na yango surtout na niveau ya leta bobosani yango te, kasi ntango tokozonga akozanga te kotuna biso kamba alobi nini, tata molimo santo posa na ye ezali nini. Yango wana ntango nyonso topusanaka pembeni na bino po ete toyoka likambo nini oyo ekokende na biso, badisposition nini oyo esengeli tozwa mpona année prochaine tofaillir lisusu te. Dina nzambe to ntango yifoli wabakafulu wasikilikisa bantu bako. Eseka oye. Eseka oye. Eseka oye. Banankamba oye. Banankamba oye. Banankamba oye. Trois secteurs oye. Trois secteurs oye. Trois secteurs oye. Tokoloba na lingala po ete tokokende mwa mbango ya yambo topesi merci mingi mpe félicitation na eseka bana nkamba mpe 3 secteurs na organisation oyo euti kosalema na ntina bilulu oyo le 25 mai l'an 2024 na organisation na biso yango nde esali ete ntinsani esalami d'une façon la académique koloba ete mbongo ezali ebele me tozwi ngonga moke na mosala yango papa mfuma mbanza abandaki koloba ntango nyonso ngonga ekosalaka te me nini ekosalaka volonté. Donc elakisi ete tolakisi volonté yango mosala esalami na ngonga moke kasi mosala mpe emonani mpe na baremise de coupe esalami na lombango nyonso. Donc na nyonso wana ezokende kaka na organisation parce que remise ya coupe esalami na façon moko très expéditif to na ngonga moke mpe to remettre bacoupe mpe biso nyonso tokokani yango topesi félicitation na eseka bana nkamba mpe 3 secteurs. Donc ndenge balobaka na français
esi na bandaki déjà komona eke papa de la ville ndenge mosala esalami babandisa koloba ete exemple à suivre oyo ndenge jeteki dirigeant bamouvement nyonso soki tosaleli ndenge biso baorganisateur ya le 25 mai tokosalelaka ntango nyonso wana nde pasi ekozala mingi te ndenge nauti kolobela yango ete papa Dialunga na abandaki koloba ntango nyonso esika bato bazali soki mosala ezosalama ete mosala ya makasi ya mingi kasi esalami na ngonga moke koloba ete volonté nde yango abandaki kobenga papa Mfunga Mbanza luzolo lwa mbote eza ndenge wana te yango topesi lokumu topesi félicitation na biso nyonso nakobakisa lisusu makambo mingi te volonté oyo tolakisi tosala lisusu ya koleka comme ça na l'an 2025 tata mokonzi ya bole akoka kosepela emonana mpenza kolakisa ete mosala esalami na ndenge ya volonté nyonso papa mokonzi ya bule asali na biso 2 jours oyo asalisi misala ye moko ngai na ye kokomplete kaka na suka na 3e jour eza boye te emonani mpenza yango tobakisa kondima wana tolakisa bolingo wana baninga bazwa exemple na biso yango mingi ya koloba lisusu ezali te na banza tolandaki message ya papa de Ngenda surtout biso baenseignant to na enseignement kimbangiste malgré baza kotiola biso baza kofinga biso mais soki otali malamu soki baza kofinga biso kotiola biso likambo nalobaki na ntongo ete babengani biso na baekole mosusu tocreye baekole na biso oyo babenganaki biso batindi bana na bango baye koyekola epai na biso elakisi ete ezali mbuma kitoko oyo baza kolandela biso na mbuma wana ya kitoko wana totika te po likambo tata molimo santo ekomi pene ndeko ekomi pene malamu ndeke biso tozali baenseignant tozali batambolisi na kati na lingomba ezomonana ete biso nyonso oyo tozali bandime tata Simon Kimbangu tokomi sikoyo bamoniteur na banyonso oyo bazali koyela biso ndakisa omona na bakartier bakotala biso comportement ya moto wana aza kimbangiste solo aza kimbangiste mais soki tomemi bacomportement oyo esengeli te bakobenga biso oyo bakimbangiste soki ya wapi malamu tobengama bakimbangiste ya solo yango tozali kokende likambo nini tokokende na yango awa toyaka na nkamba mabondeli mpe misala na mabondeli tokoki kobosana te na ntango tomipesi na mabondeli tata molimo mosanto mpe akobosana biso te na badifficulté ya ndenge na ndenge oyo toza na yango na misala tolobi ete nkamba mbongwana ezali soki mbongwana na nkamba ezali koloba ete na ntango bikateli ezali koya tozali korespecte na bikateli awa toti komona bakupe tozwi mosusu ya tintani ya $10 ya kado mpe eye komona na lisusu tintani ya ravitaillement tintani mosusu ya babonne volonté oyo na enseignement
solidarité nyonso wana eza bamodele à suivre. C'est vrai mbongo ezali te kasi na moke moke ndenge tata nzambe aza kopesela biso wana toboyaka te na solidarité wana. Donc eza kokota kaka na kati na bolingo kolingana. Batata batindi biso makambo misato wana: bolingo, mibeko pe misala, yango nde kolongisa biso. Yango toyebi eke lobi tozali kokende me makambo tokokende na yango nde yango wana oyo toyokani na papa Molimo Mosantu, papa Simoki Mbangu Kiangani, oyo ete nakoka kotransmettre po te tokende na yango. Yango tosilisi lokombo Tata Mwana pe Mosantu. Amen.